JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonique mwana mbalo mwana ta moto akolinga baninga pe aza moto monene ya kosunga ninga JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbalo na mposa miliki mpa bolinga bato ba congolais na ba français bandimi JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil ya malonga o ezo sunga mokimo JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto yokabote. Congolais, soda poto, azo ke no sokola bibembe. Na ye kaka lelo koyebisa na ba Congolais, surtout na bandeko na biso oyo baza na mboka soda poto na ke musala eloba ndeko na biso fana kwiti ya mwasi alobi bolamukaka na tongo ozokende kosokola bibembe soda ya poto ake kosokola bibembe. Bandeko message oyo bokomisala yango na bakongolais nyonso bisika bazali na mboka République démocratique du Congo bayeba eloko moko kosokola bibembe ezali métier eza musala. Alors to confondre te kosokola bibembe ndenge ezalaka na Congo. D'ailleurs na Congo c'est le Congolais qui fait ce travail. A Congolais basokola bibembe na Congo. Ce n'est que normal. Alors bino na Congo otikala na chanson moko kaka oyo bofingaka biso bana oto bandeko na bino oto bamukaka tongo 4h du matin 5h du matin tokende koluka pona bino bolia bozala bien mais vous allez se permettre de finir à biso, bandeko na bino, to sokola la bibembe. Abezate, yango lelo na yebisa, na bana poto nyonso. Bon répondre bango sous-souté, soda poto sa la boulot wana sikoyo, c'est-à-dire que soki mona poto olmotinda mbongo na Congo, to mutu na Congo asengi yo mbongo, biso pe sikoyo, il faut tous en langage moko approprié ya koyebisa bango. Je dis na yo banini soki ndeko na yo asengi mbongo na Congo yebisa ye pour l'instant nazana yango te pona na ke kosokola bibembe te. Ce n'est que logique hein? C'est-à-dire que soki oke kosokola bibembe okozwa salaire mais lokola nano sokoli bibembe te nano jupe salaire te moyo tindela bango ezate. Il faut baye bagayango. Alors, kosokola bibembe na poto ezali métier oyo babengaka yango croque-mort. Les croque-morts bazali bato basaka na pompe funèbre oyo basokipaka na mutu soki akufi kobongisa ye komakiye ye et puis mise en bière et ensuite accompagnement la cimetière. Donc les gens musala moko noble, musala moko respecté awa na poto. Kaka bino na Congo, bo comprenez te. Ozo finga bandeko na poto
bola mukaka na tongo bokina kosokola bibembe bokanga minoko na bino bazoba ba imbwa batufi ofingina ba mama na biso mais tout ça la rapona bino. Alors naina rappeler na ba congolais o ba yeba kité au cas où yeba kité pour na information na yo bande ko na mina poto o ba sokola bibembe batindaka chaque année na mbongo ba sokola bibembe na salaire na bongo bazorale ba kina sokola bibembe batindaka chaque année 14 milliards de dollars na Congo o esungaka bino 14 milliards bolanda bien 14 milliards de dollars. Alors ce total est bien budget à Congo ils ont 4 milliards et mati 6 milliards le gros a 12 milliards ou 13 milliards si je ne me trompe pas. Mais il faut prendre conscience que osokola bibembe oyo bozo fingela biso yango kaka ekundaka bino na Congo. Osokola bibembe oyo bozo finga biso yango ezobalisa bino ezofuta ba mariage na bino na Congo. Osokola bibembe oyo bozo finga biso bozo fingela biso mikolo nyonso yango kaka esalaka ba anniversaire na bino na Congo. Osokola bibembe oyo bozo fingela biso tongo midi pokwa yango kaka ezotonga bandaku yango kaka ezofutela bana classe ba minerval yango ezosela bino ba fête ya baptême ezosela bino ba fête ya mariage ezosunga bino ezakosunga bino ba matanga kaka mbongo oyo tosokolela bibembe ezaka pour information na yo kawo yebaki te. Alors na osala mulayi te mais na osenga na ba congolais mingi oyo boza conscient na makambo na koloba so eza vérité botinda yango na bandeko na bino na Congo bopanza video oyo ekomela bango nyonso on a banti valeur changement de mentalité changement de comportement kosokola ebembe soki ezalaki métier te mais mindele bango moko basalaka yango te. Alors naina question moko pona nini soki mutu abandi liboma il faut linga lekima ayi komaneno motema ya mama Hortense na deka na Danemark pona nini soki mutu abandi kaka liboma il faut bande foya ebele eloko liboso fo bande fo tonda mutu liboma kaka na rouler na fulu. Alors tozo finama mais biso kaka oyo tozo sunga bino na Congo bozana misala te mboka en guerre, c'est-à-dire que musique na musique tongo bando bandaki tongo tipo kwa musique na musique ba bar eleki ba école na ebele ba église eleki ba école na ebele ba pasteur ba eleki ba professeur na ebele. Donc c'est-à-dire que mboka mumba batbala la raté musique na musique tongo pourquoi musique na musique ba centre ya formation ezaté. Mais bande ko ngai na rappeler monsieur loko moko a on a poto bande ko na biso ba congolais belé afongola ba maison na bango ba pompe funèbre yango pe ezoko aider bino na Congo lelo lisungi mais bozaba irreconnaissant bozaba ignorant bozaba inconscient. Alors to partager vidéo oyo et ko sunga batu mingi ba ko changer ba propos na bango ba ko changer ba langage na bango to yaki poto to zaka ba congolais tozo bunda pour la mkatongo ko bino boliaka ko bino ke na ba fête ko saka biyenga ko melaka masanga ko langwaka bozo tshaba zemi bo tsabana batu ba na bambongo zo ta poto o to sokela bibembe
mais vous allez se permettre de manquer de poto respect. Et on a bêti c'était de poto. Bandeko poto. Ce qui ne connaît pas comment c'est Nyombo cette fois-ci, il faut qu'on ait vérité que nan no jimbo moté parce que salaire au Québec sur la bibembe nan va foutioter. Ce qui va foutir nan bon sur la bibembe au continue de la bango. Je crois que c'est la meilleure des réponses. Il faut pas zouaka, pas comprendre que oui. Ah on a poto sur la rabi bembete et puis sur la rabi bembete. Et ça quand mon terme abé ou ils ont ça là qui vont finir à biso parce que aux zoua point faible il y a finir à la poto. Soleil à poto qui est moussala. Anita Molembek. Ozoka alors vite sur la rabi bembe. Donc si on a aucun début na ke boulot na ke sur la rabi bembe. Ce qui n'a juste salaire hein. Na aucun sabino. Eza mawa mingi bozo finga biso bazoba ba imbwa fingi biso nyonso ba tufi ba mama na biso eza pasi na mawa kasi nzambe apambola bino quand même moko esambela lokola Congo ikele vert. Allez donc comme la prochaine émission ya boye ezala te ciao ciao. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonika TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.